Bonjour, fidèles internautes de Dada International Télévision, très chers abonnés. Bienvenue chez nous. Karibu kwetu imalamu epa inabiso. Mbote na ebite na chilu basi na luba nini. Bote langa na commentaire ba onyo so balinga biso, to linga bino mingi. Merci pour la confiance, fidélité, attention. Donc merci pour notre partage. Merci pour notre like, merci pour notre commentaire, merci pour notre remarque, merci pour notre soutien à Binonions partout dans le monde entier. Je suis là, la femme à plusieurs options, la daronne de 1000 titi de 1m60, ça me suffit. Voilà, tu es dans le programme Nabiso, il y a Mikolo na Mikolo. Déjà, tout le monde est zoom Nabiso, on a la propre, tout est na pondu Nabiso. Donc, le lot, on a la recette à pondu. Voilà, pondu nangai, ils ont qui na congélateur. Dans tout ça qui on a ba épices, tu vois qui na ça qui on a boutou, dans ça qui on a congélateur pour cela les libanda et ngaki et beba. Yango wana, la banda ko bungisango. Pondu nangai na luki moyen na tiango mai. Et puis na fini ki yango pona etuka. En attendant e bandutuka ngakuna na banda kobungisa ba épices na ngai na bakisi mwa mai pondo esenga penza ezwa ton ebela so ebeli bien te ebeli exali pour moi na Thompson na ngai na ko accompagner ngo ezala accompagner na Thompson na kati pele onota Thompson voilà auto bengaka poisson la fois passée na mai pondo mosaka na teki mungusu ya mai lelo na sepeli na ta poisson voilà wana ba épices na ngai na bungisa ki pona makusana biso ya lelo nazana ba oignon vu que pondu na ngai na tutaki yango atana épice moko te donc nde na tiango na moto bongo ezatana mungwa te ezana eloko te donc na ye na bongisa na tendance nazo bongisa ba épice pondu na ngai ezana moto na bongisa ba épice pona mélanger yango de façon que esala bifomoko ya bien voilà ndembi na ngai ezawana na ba épice na ngai nazana matungulu nazana ba oignon na ngai plutôt nazana poivron nazana piment vert nazana ba ail donc nazana ba épices na ngai oyo ya kutia na pondu na butu nazo bongisa ba épices na ngai bien na bongisi ba aubergine pe ezalaki bongisi ba épices na ngai voilà ba épices na ngai ekomi prêt voilà nazo katasko aubergine ba épices na ngai ekomi prêt pour na kende ko mixer yango de façon que ezala ya kolemba bien pour esangana na pondu na biso voilà. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour le soutien na batonyo soazo benga batonyo soazo comment vraiment no ba so mtana recette a bengi biso to kolamba yango atati na commentaire numéro ezani za numéro na ngamuko ezara na WhatsApp so monique ko benga na ote na commentaire wana na komi ko mélanger ba épices na nga na poivron nazana chou nazana ail nazana piment vert donc nazana aubergine na ngai nazana ba épices na nga moi ebele pona kolamba ya kolamba pondu na ngai na bongisi ba épices na ngai nyonso nazoluka ba ail nyonso donc na lingite ail tikala wikenga na ninga ail mingi pour ail soignaka pe ba maladie donc faut kotila rabana kotaka biloko moi ail ya omunana et d'orange na ngote exagéré te mais ezala na moi mesure moko ya bien piment vert na ngai pe ezalaki wana voilà nazobongisa wana nazotika aubergine na ngai po nga na tuta pondu na aubergine te yango natikaki aubergine na ngai mopandi nazwi mwa mai na tie na bouloir na ngai après nazwi na tie nakangi bouloir na ngai mpona meka mpe komixe yango nayeba kosangisa biloko na ngai nyonso mpona tia na pondu voilà biloko na ngai ebandi konikama deja na mixer deja esala yango ndenge nalingaki biloko na ngai ebeli après elembi deja bien nabongisa deja sani na ngai ya propre na tie ba épices na ngai wana oyo nazalaki ba poivron bai ba matungulu nazalaki na ba épices na ngai mwa ebele wana nazwi na continuer toujours nazwi sikoyo chou na ngai nabongisi pe chou pour na pondu etutama na chou pourquoi na tutaki yango na chou te yango nazwaki na tie yango na machine na ngai na mixer na ngai yango wana déjà na mixer yango
nazwi na sangisi chou na ngai na ba épices na ngai nyonso na na sangsango après na ko mélanger yango na pondu na biso oyo to tiaki déjà na moto. Voilà, chou tellement ezalaki ebele na bandai ko tiango ndambu voilà yango wana moi salamba motema ya kokita nabi kulamba baye kulaka kaka mutayebi kulamba koleka azate biso nyonso toye kulaka kaka. Voilà, donc nazo bonisa ba épices na ngai en attendant nazo fungula ka pe chou na ngai wana. Voilà, faut kulamba ka bien bile ya kulia isalaka bien na santé epesaka maele epesaka makasi epesaka esengo epesaka kimia bile epesaka longévité bile donc epesaka mambebele. Voilà, nazwi na silisi awa ko mélanger nazwi sikoyo na bakindi ko bakisa susu mai mosusu pour na koluka ko rincer en fait bouloir na ngai ko benga ko rincer yango. Voilà, c'est moi mai mokie na lungoli ba épices nanga o etikalaki na bakisi susu mai yango na ba épices nanga place ezalaki. Après nazwi yango na kikuti yango na pondu na ngai na fungoli nanga pondu déjà pondu bandai kotoka nazwi ba épices na ngai na tie nyonso na kati na tie ndoka ntunga kitoko, ça sent bon. Merci beaucoup. Nabao nyonso bazolanda biso partout dans le monde entier. Bon séjour à Kinshasa, mon ami, mon pote RK de Bruxelles, René Kabasele. Donc, tobaki sous moi ndambu na pondu, po pondu na biso et bella bien sur la mobesu et bima. Dans une baloli, vu que épices tout à na pondu te na baloli yango pour na épices na biso et sangana vraiment na pondu na biso. Voilà, de profiter pe na pesi mbote belé na ladi mabilama des fois rasta américain papa na grâce na keina mabilama de tous les jours de tous les temps ladi mabilama en direct de France. Je te salue en mon tout de tous les jours de tous les temps. Voilà, babita américain. Voilà, nazo continuer ko tchabe épices na ngai pondu na biso pezo toka ezo continuer toujours kolamba makande tulingaka. Merci beaucoup. Ba amoureux nyonso ya la bonne musique tout que bientôt là on va danser na ba paya ba mesana kana mpia kate générique na biso eza déjà préparé maramnya so ezo kende déjà bien na studio na ils ont déjà un studio avec l'artiste Fleur na les délivrer donc ba misana rampia kate on les a générique na biso et puis single na biso eza le cœur donc single eza le cœur. Voilà, on a na tie épices na tie pondu na ngai déjà na muzipi yango épices monsieur aubergine na ndembi na sisa ekokata te na continuer kokata yango en attendant déjà tozo kalisa ndenge tokobina ba misana kana mpiaka te mpiaka ezalaka mabe mpiaka ebomaka mpiaka donc ba misana nango te avec l'artiste Fleur. Voilà, elle est délivrée. Je vous salue, venez vous abonner aussi ici. Nazui déjà épices nanga o etikalaki ndembi na ngai. Voilà, na keko bakisa na pondu pondu nanga déjà eza kotoka kitoko makasi. Merci beaucoup à ma grande famille, la famille Kanda. Merci à ma maman chérie, mère top, moi ça zanga génération. Merci beaucoup à tout le monde, la famille Libota toujours, nazo mona ba commentaire. Babi toujours famille Libota. Voilà, makisi moi mai muki. Voilà, bon, tellement pondu nanga etonda ki vraiment makasi. Moyen ota mafuteza ekité, na préféré penati kango etoka ndambu bongo polele tango ekikita et puis nazwi ton yako. Pona nazwa ton yako tia mafuta. Voilà, natiki yango ezotoka et puis nazwi moi ba marinade na biso. Voilà, on a sepelé na lambana oyo na tie mungwa te po déjà bomoni nde na tie ba marinade boye pondu peze belé ya o tiango ça dépend ya quantité ya biloko no oyo ozolambela. Voilà, na tie yango bongo yango bomoni na tie mungwa te pour éviter yango déjà ezala na ba mungwa. En attendant pondu na ngai ezotoka na profiter na sala poisson na nga wana ebisa bino anzala moko kanga nga mama ndeka Fleur na les délivrer bo imbela so ba misana na mpiaka te ndenga pe no esa bino ba misana kana nzala te anje komi menace yo bel estomac tension likola nzala awa mote mezo swanga nzala ngabi bon na ça non l'essentiel après na lukaka solution na banzo bonsa Thompson na nga wana
Les compagnons de Dada International, bisous partout, Biska Bouzali. Merci beaucoup à Aimé Kunku, ya Samen Kunku, je te sali. Nanou Logendo, ma chérie, Babi, famille Libota, toujours. Nanou Logendo, je te sali. Fatou Kanda Kanda, my sister, je te sali. Mariam Kanda Kanda, ya Baby Kizito, maître Baby Kizito, voilà. Na salué couple wana Feza Kanda Kanda, famille Ngongo partout Bouzali. Joyce Ngongo mon jumeau. Depuis Kolwezi j'étais sali. Darius Ngongo, Kams Ngongo, ma fille Rosine Ngongo, Jessica Ngongo, Darius Ngongo le petit. Tanda nazo continuer pe nazo bongisa Thompson nanga voilà. Nakati yango déjà voilà nazo bongisa Thompson nazo nga basaltiana et ça a tellement boulot makasi Ornella la vraie Omba Kanda Kanda Ornella la vraie Ortine Chako Bambote Belé Princilia mon pasteur Princilia Kanda Kanda Feza Mastaki ya Ali Kanda Kanda j'étais sali la maman notre femme légitime moi c'est au PC la mbongo. Voilà, Naposa Nyote, Yannick Tovo, Yann coiffure, Babi, aux a besoin de maquillage, Yakitoko, aux a besoin de coiffure, Moya Kitoko. Il faut contacter Yannick Tovo. Donc, Yann coiffure, ils ont un monga foula, na arrêt chambre froide. So comme quand arrêt chambre froide, wana, et au lukaku tout est. So comme au thème quand arrêt chambre froide, mbamo, au monin mbamo salon, Yannick Tovo, et zawana. Voilà. Na sisi osa poisson nanga na moni pondu nanga ezotoka il faut na fungula yango sorry na fungula na katikati voilà pondu nanga ezotoka awa na finiki yango siko na moni mai ekomi kokita ndenge esengelaki après na yo mona pondu ezotoka na yo batsango na ekota Thompson nango voilà Thompson nango na bandi kotia Thompson nangai c'est bon nazotia ba Thompson pour na ba lelo na olamba pondu yanguba Batsa Thompson, voilà. Na fini qui pondu pour ekita ton mayana ekita nde roeba kota mafuta et ade anzale betenga na bi jamais na sa ta moi maki na lia et na tabelo kota na maki na kati ya na créer biloko et kenda pe na fufu batabandundu baebi na pesi ba mbote na lia ngpa batabandundu ngoli Thompson na ngami kuwa voilà basa nga ngpe bu kalingi pe ba msupe lia na fufu. Il faut que moi piment moi belé vu que Thompson les a casé et puis ma qui a casé a bien créé moi lo nanga oyo nalia en attendant pour tout nanga eza kotukana faut longola mikuwa pour mikuwa eza ka bien te voilà na je moi makina ngai na bandiko bungisa makina ngai non 500 du coup na sardine te na zaina boudin te na préféré na tsananga ata Thompson et que d'oranger nango te voilà et on a bandiko ça moi makina ngai omelette wana en attendant kuna pontu nangi ezotoka déjà na tsango be épices nyonso na sala déjà be épices ndi bomona déjà tout ça là qui pondu na biso merci beaucoup Anthony Salama le grand réalisateur Anthony Salama merci à Thérèse qui laisse la bosanité Caroline Nzonzo ma fille depuis l'Angola j'étais salie Nzonzoli Nzonzo voilà nati moi marinade na biso oyo nati yango donc tia mungwate donc tu nati yango nataka mungwate voilà pour nous les autres na continuer nati pima pour Thompson izakazei maki pesa razé en fait pour au mutayo kate ma baiser zonga ou tu moi piment na obui pour isa moi guya bien voilà so pour ça maki nangai na tu piment nanga bandembi na matungulu vraiment ça dépend mutomto il est lié aux anongo recette mon kaka côté pour na ko calmer nzala na nsa bino déjà na ngai nzala makasi na katikati ba onyo nangai voilà na kati ba onyo nangai na bakisi mwa ndembi pour ça la bien ndenge vraiment na lingaka et ça la bien merci beaucoup na bato nyonso balinga biso partout dans le monde entier commenter partager na bandi ko sengisa ngo ndenge na teboy na utia mungwa te déjà marinade wana na taki eza déjà na mungwa ezaka pe na bepis mususu na kati na zini tsani nanga na tie mo mafuta mbila mokie pour na okalinga maki na ngai voilà pondu na ngai yango wana ezotoka na zina tie maki pardon libo mzali eza na matoi te pardon nabi pardon na milie la 20 âge de ezambi na se
avant ya kokweya pardon na mitila na tepi nini nangai voilà na bungisi moi nini makinanga bomoni makinanga ngo yangu maki umila na monto te voilà makinanga ebeli na kitisi yango na tena bungisi na sani na oliongo na lipa nazaki vraiment na nzala makasi Merci très cher abonné, tout continuer et l'ubu na besoin de yango et la priorité ou les juste les à côté hein. Na cinéma tout ba moi les à côté ce qu'on a na libino moi les à côté pena na elubu na biso vraiment voilà makinanga yango wana na fandi ponde zo mais ben pondu faut kotika na moto vraiment etoka bela pondu so ebelité et ça la fanga et bebisa libumu kanga libumu ça quoi constipation yonga pa na tika ka pondu nanga lokwa dana teki be piste nanga na te Thompson nanga na tika ngo penza kita mai wane kita ponde bela pona luka moyen na kuta ma futa sikoyo poto bandulika na ba étape mosusu en attendant na zolia na meni moi jeune zamba zo lokumu voilà. Bon appétit à moi-même. Ata bo souhaiter ngate. Voilà, na esko danas bonse Thompson nanga ce qu'on a eu makasi. Na eko saisonner, nini na eko bonsa be épices pour na saisonner poisson na biso voilà. Na bonsi déjà be épices na ngai pour na saisonner. Voilà. OK, na bongisi déjà be épices na tiango wana pour na meka ko saisonner poisson na biso na brancher kandenge zalaka. OK, na branché biloko wana en attendant kuna pe na zui na tie mafuta mbila na moto na tie mafuta mbila pona meka kokalinga Thompson nanga déjà na saisonaki yango na zui na tie moi marinade et puis be épices na tiaki wana na na salaki wana na zo be épices wana na mélanger na tamungwa te pour éviter poisson bonga na mungwa te pour poisson so ezui mungwa mitu nango ekomaka mungwa makasi yango na tsai nanga kaka marinade nanga o ezana mungwa ezana muscade na kati ezana mo ba ingrédients mo ebele voilà ali na zui o be piso na mixaki wana na zui yango na tsai na mixeur plutôt na zui yango na sangisi voilà na zui nyonso nazobimisa mpona komeka wana mantana mafuta eza déjà na moto tant mafuta eza na moto allez nazwi na baloli mpona bépice nanga ekota bien voilà natanda bépice nanga ekota bien natiki yango wana Thompson pine ezala nango compliqué te natiki yango ezokota bépice na yo tia mafuta namoni ke mai nanga eyekita bino mo mpe boolandela évolution ya cuisine namoni mafuta nanga natiaki ezali moke na bakisi su mafuta efeza ya koka eza pondu ya nguba en attendant na na zui na bandi kokalinga poisson vu que mafuta nanga ezwaki moto makasi na bandi kokalinga poisson nanga mafuta penza ezwa moto makasi pona mona poisson soki mafuta ezwi moto makasi te ekangama na kikalungu yango na ninga mafuta nanga penza ezwa moto makasi pe mafuta etika espace na nini pondu nanga tellement etokaki na zwi nguba na te faut pe omoni de ya mafuta bandi okota ti na tie nguba il faut que tia nguba moi déjà ma ekiti ndambu mo mafuta ebimisi moi solo ozwi otie nguba parce que nguba pe sengaka etoka ebela nguba pe so ebeli te ebebisi libumu cuisine esengaka patience cuisine ezelo basala mbango te awa na tanda na zwi nazobongisaka Thompson nanga oyo ekauki cuisine balamba mwasi alamba motema ya kokita kulamba mbongo te il faut kulamba bato balie basepele ezate ki bato balie basepele alelobi nini bilo libumu comme ça la retour et tout voilà entendez déjà na tie bilo nyonso na nini na pondu nanga na jusqu'au poisson nanga na bandiko lungula na moto wana na lungula yango na moto o déjà ebelaki sa nanga pe na bongisaki ya propre ebelaki déjà voilà na bandiko luka moyen na bakite susu mususu o etikalaki po na sa nini na kalinga wana pondu na ngai eza kotoka kaka kotoka voilà ezosangana mafuta esangana na pondu nguba pe sangana na pondu pondu pe sangana na nguba bépice esangana voilà natanda pe nazotia Thompson na ngai na moto voilà tozo continuer nde ide moyo nata na pondu na voilà bomoni nde nguba déjà ezosangana
namoni ezotala mama na ngai ndandi nakoma fa na cuisine na ngai nzambe namoni voilà ezotoka namoni ketoki na baloli yango voilà batomso nangi za mibimba na baloli yango fona panzango na baloli na kitisi na sukotala pondu so chongo ba foko vesre yango ngube zika kaboma de mafuta ndenge salad ela tade biloko na biso ezokende na kobela na bandi kopanza Thomson na pandi poisson wana na tsaki na moto na zolongulaka mikuwa voilà po ebudaka propreté mutazolia amuna mikuwa na lungoli mikuwa voilà na baloli pondu na ngai na baloli yango wow je vous dis eza wow na lamba pondu te ameka il faut que tika pe nguba et uma bomoni ke nguba emona na esusu te mais na guna mnoko Jésus ba abonné nyonso merci pour la confiance merci na ba amour nyonso il y a la bonne musique merci to ke bina kaka ba misana na mpia kate et puis na danse na biso le cœur ro onga na benga karo voilà ba tuna lingala ba bengi motema avec l'artiste Fleur et puis na équipe na mobimba ya les délivrer voilà na baloli pondu po pondu so tchenguba soki bandi ko bela esala kozika donc en fait comme aloko afumbwa faut ko balulaka pona ezikate soko baloli pondu te omona pondu na yo e banduzika wana nga nazo balula pondu na ngai nazo mona déjà pondu na nga ezokende na kobela bomoni pe mayo na tsaki yana ezaki ebele mifingo kutanda oboya kokangama mais cette fois-ci pondu na ngai ebeli nazomona ki pondu ezobela kitoko na baloli yango ezokinde déjà na kobela tala ndenge ezobimisa so ina ebete bimisa ma ya pembe mais oyanga eza kobimisa ya kitoko na profiter na tepe ma ya loso na ngai nataka ngo mwa huile mukie na finiki ma ya loso na ngai natali pondu na ngai beli tande bimisi mafuta ebeli pondu na ngai ebeli merci beaucoup pondu na ngai ebeli ndenge na lingaki vraiment pondu na ngai ebeli bino moko bomoni solo kitoko nguba na ngai ebeli mafuta na ngai ebeli nazwi yango na ketisi pondu na ngai natiki espace na loso na ngai nazwi loso na ngai riz parfumé voilà na sepele lolo na lia riz parfumé voilà isala kitoko makasi ton longo na pondu na ngai voilà na bantuko fondant vous avez qui chasser sika na fungoli yango na tie quantité o na monaki ke ekikoka pona kolamba voilà na sepele na liango donc pondu na biso a déjà Thomson na ngai ebeli pondu na ngai ebeli na comme siko kolamba loso voilà na tie na quantité o na monaki ke ekikoka nazwi na sukoli loso na ngai faut ko sukola riz parfumé bato ebeli basala erreur omona joka lukiri o posa riz parfumé so sukoli esila non faut que sukola ngo contrat tango sukola ngo ebimisa pembe mo ya bien et puis solo ngo ekimata shuma kastango bandolamba na sukola ngo sukola ngo ata 3 fois na sukota mai na onde za pembe na sukola on a bois ki mai ya liboso na zuli sous deuxième tour na tie sous mai na sukola ngo lisusu faut que sukola ka toujours loso voilà faut que sukola loso na sukoli loso na nga bien wana o tour ami bali na soko no chongo sous mai voilà nazu kangi sous mai nanga na sopitala mai ndenge kwa miliki natali boy mai ya loso na ngai etoki voilà nazu sikoyo mai loso na ngai etoki dana teke mwa mungwa nazu loso na ngai na tie nazu loso na ngai na sopi na tiki yango nalinga loso ma ya potopoto te nalinga loso liboki te nalinga loso moko na yo tala boy na moni loso na nga ebeli ndenge na linga kaloso ka ya moko on a vraiment eza ndenge balakisa biso na linga loso ya moko voilà na baloli loso na nga biloko na nge ebeli merci beaucoup pour la confiance restez toujours branchés merci à Fleur merci à
René Kabassé Déboussé, mon ami, bon séjour à Kinshasa. Ladi Mabilama, 2 fois race, je te salue. Je salue ma grande famille Kanda Kanda. Na Pesimbote na Babouni, Nyon Sodada International. Famille Libota Mobimba, merci pour notre soutien. Dans un message Nabino, merci. Na les compagnons de Dada International, toujours ensemble. Bayro dans l'ombre, Nangai, Nyon, son apesi Bambote Belé. Soyez Nzambazongi te, Trokuta na prochainement, na numéro Moussou, ya émission Moussou, beaucoup mais la biso numéro Zawana, et que ça la bien. Makasi, bisous, bisous. Merci na Montréal, Anthony Salama. Merci beaucoup.